Mission Astar, bienvenue, chers amis, partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous aime beaucoup, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses à vous. Et déjà, merci pour l'attention particulière à cette émission. Salutations à Patrick Onzenga, salutations aussi à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davline. Je pense aussi à Yann Noël Kikiani, monté ma maman Titi Kikiani. Salutations à ma belle, ma grande sœur chérie, ma grande sœur d'amour, la joie Amadou Pichouna, l'hymne national, la fille de chance, depuis Paris. Hein? Donc, ma beaucoup banque de moi-même, la joie Amadou Pichouna, Nakata France, Bazoigné, on se bâtit qu'il a la joie Amadou Pichouna. Salutations à Champion Kayembe, Nakata Kenya. Voilà, aujourd'hui, je reçois Henri email et donc Henri Ngonda au ACP c'est qui donne émission au Kolanda donc bon mais ça n'est moi trop une émission Astar avec Betty Masengu de Queen hein, donc la Queen Mada la journaliste internationale pour tout bando yamba moi trop hein, pour tout beta mon solo ya mingi na musala na et puis na makambo so le kaka na mokili oyo. Et de gros bisous à ma maman chérie, hein? Maman Cathy Bakissa, la fille de la porte le Paul Mutombo Kalombo. En tout cas, bisous à vous maman. Salutations aussi à mon pasteur, le pasteur Olivier Temete. Mais salutations aussi Nakadogo. Je pense aussi à Gilit, Nakati, Moro. Voilà. Henri Ngonda. Bonjour. Bonjour. Bien habillé. Hein? Merci. Aïe, voilà taka on sait jamais. Indie. Oh parce que l'on a ces peines là où les lots bêtés les bango kilote. On va bien en rebo à personne. Ça va le bon sentir. Comme jour avant des gens qui ont bien tes acquis na pantalon, le faut moi mi pendabou. Ezalati dans danger. Pendambiche. Pendambiche, ya bokason dia ringo. Sans tache. Sans tache, sans nuta. Et Pendango faut pendant aux journées qui sont dans le colo pour et indi émission lelo donc Henri vraiment a bêti lelo penza tuna baby ce que mi pende zo mona na yabi yemo ka bien mi pende zanga tache ezanga penduta parce que ya batu musone zanga banduta na batache ouais batu musu baza mi pende nduta kutokokota la tin et ce qu'appelle mi pende to mona pende matati na mapika ce qu'on a été bien le kilote na bras cassé même si on a la tête kilote on pousse mais tu l'as mlaibo moi bolo ba ah bombi koto non pas Tikina ba poil liboso boy. Eh batika. Oh c'est lui na. Bona sani. Ngana kuna. Ai ba bien. Monza ngweza ka bongo ya to ke non ka bongo la libalali. Non la ta ka bo. Nazala. Oh za molimo séduction hein. Bonga mtaliboso. Ngam taliboso. Ça daqui mtaliboso ngeza grave makasi. Comme ça on grave te on non la ta na. Yo moko benga batu parce que so batongo ba na minute ka ndito sa l'émission boy eza batu so bakukana bango boyete bakuka te ba mipende tikala batolo koto etikala surtout Henri penda tiki yango penza boy olobani bon so tout so non aye ko expliquer ngandi là tu dois aye bisangani alors peut séduire yeti yende mutoyeba oyo linga sala oui. Oh mitika na o na mikabi ba mitika pamba te oye dès que séduire nga yo faut yeba déjà ndo zaleli faut déjà pika faut de pika déjà dans poche nous est normal nga ko ki o filet te beti oyebi bien oui na ko ki o filet o linga pe mbongo na mbongo balinga ngo kaka so zi muto avant soles ndo au calmer moi na mbongo mais tellement za bo kende boy o lemba mbongo to ando kende ka posa eloko za ngo posa. Maintenant ba tatouage boy Patrick Zwango nanu signe musique na linga musique makasi on habite signe musique non linga dans la linga beaucoup plus banzemba Fabregas oyemba ngatanda arrêtez na linga bandem nyonso na linga Fabregas na bomaro mabe abomaro makasi fali pas bomanga mais Fabregas eleki na linga barumba ni makasi neti nze munino ebomako ya Fabregas arrêtez oyida banzemba Fabregas na yemba kaka ata mukie kaka bino na fier bo sakante ba pede balinga fier bino surtout so bandola lesa miso na ko yemba esile oyembela pe mbali no na yemba kasi yemba nzembo yango te témoin nzembo wana kaka toni to yoka ngo na émission oyembela ka chérie na yo na yemba linga banzemba Fabregas yo na yemba beaucoup plus banzemba Fabregas onga na yemba kasi nga lingi na yoka ngo ndo yembela ka chérie no so bo bino mibali awingo o kanzemba Fabregas moko
babeti bon ngala ko kanga te moi qui on mutasoni te na mutasoni te dans la linga fa bugazi makata ninga pe banzembo na ye ndeti nzembo na linga mingi nzembo abeta nini comme na oni na ba nti ko to fute na linga fute makata nzembo abeta o fute na lela on fort siko na ngwa fute obi yo yembela siko muto fute na ngwa no zo yembela na yemba mutoki na yembela mutoki oyo asala ka linga ngala boya. Ça là quel pourquoi ça on a ba qualité na yo te to loba tellement que ba camarade comment loba ni que non petit na bino ndeti na la salle boye mi ka ni bazala donc l'inga ça aura sa réputation na rien tout ça ni ma chance de parole et tout ici là yango na za so na moni ba tena ba camarade na yembela kinzembwana mais siko eso poani pour so abima na yo te o loba bongo pourquoi na boyaka abima na ngai na kanda wana yango kina ko eso kamani ke non na la kamana bino na sala boye mo ebika nde baloba buzoba ngape na yeba na ngai te non na jo wana mto loba buzoba bo na mto yebisa ngabo na linga na ngai te na boyaka na nga boyaka pourquoi pour quelle raison eza masala mabe azana mbongo te ayebi love te tonde ayebi bon na sala ne love te parce que tokutani kamba mo na yebi te so ayebi love bon eza mutu mususu ye olingo me na sepe na abaguna adon zala abaguna ngai te on a linga na baguna ezala ndeni baguna ezala oke na omona ti kosko neti mutu mususu olanda émission kana na Libanga TV boye azana na poto sikoyo asepeli na yo yosko oyeba ndeni ki azaguna yo non yeba ba photo ti koza abengi yo kana téléphone ari na landa émission na yo pa betima senguna sepeno o vrai chéri surtout mi pende na yo wana ko isenga na tolo wana penza donc azaki vraiment craquer abi o craquer senga fort sikoyo oyeba ndeni ke wana pe amuta baguna yo po na téléphone oyeba ndeni moi était non bon non yeba ka kaza mutu aguna parce que son petit tindela nga photo na tala yo ne place non yeba ka na sepe na na été au moins je suis bloqué dans WhatsApp. C'est ça. Voilà. Vous avez fait un balar. Vous avez fait un balar dans la pena. On a lingi était mais lingi ngai. On peut un bon linga non vanda non. Donc aux anneaux a même moral dans anneaux parce que non mon abolingo la sanga pour babi qu'elle a bon bolingo tambula lambo. Et au lieu de ce temps ça bol bosso non comprendre que petit a lingi o muto a lingi ngai azo comprendre pe passe ngai fona ça là. Ce que yo na monika azani ka bon donc abi baguna ngai te on a boaka na ngai. Siko lero zala na chéri na bo fandi bo lovandeni bo benga na pe ba chéri non bébé non chéri dad bon mobalo d'amour wana pe ele kaka entre bino bo benga na chéri eza grave ti ba futela on pe mbonte ke po benga mutu chéri non yo fele to be ke batu musu ba benga te ba musu ko bolanda ko moko mais pas benga ta chéri oyo ko sa pata ina na bengo ka une fois musu pa bengi o pété to benga na pe ba chéri to embrasser na pe mo pe embrasser c'est normal. Ba foutre la bon te to bien on a même chez mon bébé sali comment OK surtout bino pe tendresse de leka bino makasi babi bona tendresse ko leka na biso basi kutu et ça basi mosu bazara s'entendre tendresse pendant bango za raté lokwa ba soldat mais au monde ba pédé mususu tendresse o wapi abomo na tendresse toni na ebité ezaka ni nyango yaka ndenge mona ba fille et ça ba fille elle ba fille mususu azara attendre fille mususu pas attendre te ça pende mona ba pd mususu azara attendre azara propre azara bien pd mususu azara salite azara s'attendre long mabi donc isa bon yo ba masa no fréquenta wana bazandeni po yo batu mingi balula ko fort ba iso ko pe ozara kitoko ngai na fréquenta ba masto na bike a bien le quoi ngaringo na mpenda kanu donc aza bien asola ki tourna longtemps la muto te que aza sondenti na ba copine na ngai pe basi na ba copine na ngai pe le quoi nga bazali mais beaucoup plus baze beli ba copine na ngai basi na fakatana bango ma copine na ngai ondinga zala na bango donc ba pesa ko cop to yo ndem to pesa bango na pesa bango cop te nga pesa na cop te ouais mutu qui peut intérêt na pesa cop pe le bo fingi ngai te na pio cop te bango ba yela ko quand même ba cop ba yela nga cop te ezaka se to bimi to ke to vandi o ba se pe no ka bongo yebi ke nga pesa ke cop te yela nga cop ndina ndeni po pe mo sanga rio pe o yela ba cop te na linga na nga te na nga pe te mo pe cop ezana pe buna boy na ngai os égoïste linka yo na lingi te ka ngai ya ba camarade mususu o pesa cop boy lo ba fingi yo omoni eza bongo
Voilà, mais le roi m'a habitude mon boyo comme le roi mukala na bango lukela ki ba kopo e la kay on a lingosa elo kwana te ba kopo mo ezala na ngopi parce qu'on a lingosa elo kwana te na boya ngo mon oh maloma ka ki mukala te mukala na pesa mo bali pesa nga boete mona mutu qui peut intérêt na c'est ça. Voilà, mutu qui peut intérêt na ah c'est bien dit. Voilà, ah na baratongo et Henri ana kuna linga keta pede wana et ma obo sanga sala boy non pesa te to zala ka boy biso na to tambola ka obo cheka shi okay bo wele la pete ko ko wele la ndeni za pede mobo yeso tambola nzela kakabo kaka so ikakashi atali ay kakashi oh amsu binu bo bete no masolo emu obeti mo yatali nyuso nka ko wele lati wa pede wa pede wa be pede agité ya mona mutazuya salo buzo batiki okay wa peso ata 100 francs te pona buzo babo ezala un montant ndam to cho shiwe bi ki o tshanga meno talate na kiei non talate c'est ko pede mo zwa ka tuza mobala bien swambole nyuso tilikolo kilo Aïe, ma vie va mi swamba ba belé, ça pena ba journaliste va mi swamba baza. Tinga nginde na zanga blebi ki na zanga na moya bien bengi nga na kei bo est-ce que mtu mo be ngo tshanga shimo nga mbwa. E na ndeni simba te. E oyepe bo bimi na ngape mo lo mo pa malonga te na ndeni nga mposa somba pantalon somba kiet. Est-ce que yo bima na ba pe ndo so mo peda sali bo se ka pedi mo azwa kate. Mutasale buzo abima ki apesa ta 100. Oye bandeni ki muto opesa o. Oye bandeni. Okukutana muto nzela pe bo abimi na ope bo yo kasa opesa o mebo suki pe bo abeti so nzetete. Omo ko bima ngo ke kama mo bimi. Ati penze to zwelo te. Miso baloba pe na mbongo liboso afanga na bima non. So ezati na kie. Oui, mbongo liboso afanga na bima non. Mais obi ki na ebe pede mo bo ka pembe nanga awa. Pede wana pe ka bongo obi ki adaya penza ka boye. Mbongo on peut kutazwa salela on tasomeka biloko parler belobi na oto ka mutakufa bela te ka hôpital na oka bien te akenda eza ba mbongo ba sacrifice ba mbongo ba kisi abimana mutabakisi kasi bele bakuta na bongo ti yo na kuta na bango te kuta na honte o sa ki pede il faut eba pe tout d'abord na nzambe po obomi mutu te faut eba pe osamba na banzela na onde ozo kindele nzamba kuta nisona mutu moko aza bien. Donc, prière na bino ezala lokwa prière ya muto te ka cercueil nzambe batu bakufa cercueil te kama ai yo penza be kuta ni sangana pede moko bien wa ozwa ngai na kende wawa ozala pe prière wa bongo prière bon te dans to prière na biso ka kena ba yo pe yo muso prière pe le ndia na tambola nzambe ndepe biso to prière ka nzamba pernu na don na nyonso tu oyo sala nzambe pernu ate aleka moni mawaneza ka likona. C'est ça. Boye ba pe obosala ezaka mabe. Ya mabe na ndeni mabiti. Obongo singa mawana nzambe neni so eloko za mabe te. Non parce que eza pe na babilo musu to sala eza te ke ka pona ki pedete. La pe le musu pe sala boye c'est pe si nzambe te. Omone on to singa ka. Ndenge bosala ba rapport na Nice et c'est pe sa nzambe te. Oui bien go. Obi bosala ba rapport sexuel na Nice et c'est pe sa nzambe te. Nzambe de sa ebida auto salit. Ebida auto salit ko to lo ba ni. Oh, il y a beaucoup de films sur la bon peine Nice bazali ka biso to sali somo te on dit malanga ngote kasi siko eza mutu moko binet bolinga bo corriger nzambe peut-être musu ndengi nzamba tinda mobali boyo sepela te nzambe fali na zaka mwasi mais siko bokoma akate nzambe ba corriger te so corriger nzambe ya wande yo mutu hibe nzambe ba corriger te nga jamais na ko corriger nzambe. Et ça va pédé musu na poto natala pédé wana même oya famille Kardashian wana papa wana babi akoma atana mabele alatra même ba kilote ba jupe ba pantalon suki donc akoma na ka mwasi sur mutabongo akorje nzambe te akorje nzambe parce que pour otala ba sil déjà tu ba kabelo ba manzaka pédé faut ça normal pour so dans ozana ba sil wana tu ba sil ba kabelo okuta na mobali wa lingo te ke botambola bonzela azati mibali surtout ba nozo ka bengo place boazwi ala liyo o mona pédé faut ça normal ndati ngomura na na manzaka na za sil nelo exact na non pédé mobo ya bimana akasaka mwasi na sexa bino bande bolanda biso abimina oh atala bozoka mobali abeta pede wana
Et arrivé là déjà. C'est maquillage. C'est maquillage. Le quoi fille là tu penses bien tes cabello pas mi la iboé là tu très bien. Babani na bango pe ba embrassement des alara ba s'embrasser boé et qu'on peut banzo a déshabiller car hein ndenga beta moi mbalu wana. Boya RWB ke obima na mutu boy faut ebadia oyozali ke azabu. Mo yonga ce qu'on le bande pona nde c'est maquillage comme le roi film tout ça mon moi c'est na butu OK bimano même so akanyo betchem so akanyo bala so na molière parce que mutu de faut ça normal mutu be déjà que o azali mutu on peut bi que anga na bimana ba pd na CP non parce qu'on OK donc ça la vient na télé ma boye na cheba nini na se maquiller jamais dans ça la honte non ça normal non ça normal parce que aux normal pour bateau on la kutana na bango Attends responsable nga ko y a te kenal mila qui ça sont des na se maquiller et ça les bien te et sopai o mona o yo raté no lo mo nene liko elo ko mo ya nini ya mukie mo na sala est-ce que lo bel na bino changer ndeni et ça ndenge yo botama boy po o senti mo lo bel yango ndezo lo bela oh mais yo peso bio changer lo bel no e changer ba force a ngote bien sûr la mega non et simbarate. Voilà, en tout cas, merci, c'est l'ambiance de l'émission. Donc, Aster avec Bessimo Singulera, bon, ba question, mais moi, ambiance, tout c'est capoko, c'est que ça très important dans la vie et l'on a bas stress. Voilà, et comme ça, moutoupe jeune, so c'est qu'à mingo nunate. Mais so c'est qu'à tout ça, l'on kangabari de bimo nuna. Voilà. Henri Ngonda tozongeli obindeni yo força na le belte ya nonka yango moko forcer le belte yango moko so pe la na changer le bino changer mais et le bela bajo ezonga souter obo le bajo po obimisa il faut forcer te ezalaka biso to forcer na base obeta moi voir mon boza essayer obimisa ko nje mobile simba te po déjà basi déjà côté. Mais il y a beaucoup de gens qui chantent pas combien de peine de bal peut changer ils en ont obima déjà na combien de mibali bon obima na mibali bete parce que to banga appel malade zaka sida te malade monsieur ils malade des belé ngabima pas beaucoup puis na même belle belle so tali la plupart belle nga misusu ba benga ba finga na téléphone misusu oliambo on est botika la obima to peso rendez-vous boyer na petit oboye po kenda na okimani nga kukule tena okimanga kukule moi peut to boya na biso ngo petit omuntu muso bimane bo pape so malade ndati nga bona mi protéger ane makasi na linga kutu buzo bate olingande olingi komi linga 3 Henri Ngonda lela alela ye moko o milinga rande trop na milinga makasi en plus pena linga la mutu nga linga mutu na linga la mutu alinga so linga nga pena olinga so po linga te no linga la nga na milinga rapi nga moko oui. So compter bango mibali wana o bazaye bango ebele te bakoza ba combien ba 2 ba 3 ba 4 ba 5 ba soute ce que ba leke belé te ba leke belé te nga ba mbali bete mais la bimala mibali mais ebele te mais ba ko ma 5 te mais na bi ba lo ba ke okosa mais o nga na ba lo ba bongo kokosi ba lo ba na bi na nga ba ke okosa lo kuta mais o nga na ebele o nga na sala ba ko ma 5 te bakoma 5 te mais oboya bango point posa bango na kosa bango mais ba benga nga na téléphone bakoma finga nga point nini o proposer to kuta na bonjour boto bimana yo apesa po mbongo no boyo kani moye nonte na kima nga pe akoma benga ko finga nga na téléphone wa bien te bona boya nga point nini mtema nga simbi na to ba pe mbale belé pesa bien te bakamana mso ba o Henri kende kaka mso so za préservatif na bo bimi bona boy bon teme desi na boy na ngai. Voilà, on a préservatif, sans préservatif. Ok, mané sans préservatif ndeni. Nga bima poso na yebiki na mobalo ya nga. Otozana wana bima na ka bon mais mutu na yebite il faut lata. Ndalela la mama la kufi na ndeni. Et simba te na milinga na nga bon makasi. Banga maladie trop il faut to banga maladie taka pour ba pedi tata pe basi ba banga maladie. Ya ba tchel musune bazana pe banga ba malade makasi moi pas que tema boulevard bois abimira mbali mais ba yela ke les points no banga ni malade obosi ko ngai mais ba msusu no boya ba mponi oh ba msusu na boya so mte melingi no te donc na tiki na ayo so mte pe de ba boya yo oleli pe déception o lo ba hérité wata na bien le bi nzoka déception soit rendez-vous nga so boy nga leli ezaki na mbanda ngo na ebike asela nga yo sela no ngelo to boy no ke na lelo nani na sens ni na bi mutu mo so ki pana nga ya ebike na za boy fala ta ifali siko oboy nga na lela makasi degré na bondelo
ozota idée te sikoyo moto oyo anora okei esinga na boye yo kende na yo eyangani ebembe no Henri Ngonda Inele kende balela moto asungola kosi sikoyo moto asungola biso aboyo na olela makasi na kokonda mpe nasali susi donc nabengisi mpe tokutani bani osengi bapardon siko yo moto ozwa nokanga bo likolo ka bongo allo moni okobenga lisu ngai te noyebi so papa tufu ne mbesi nokufa nyamaki ye libela nde eza naotya na liste noire occasion kuna nde oluka nde yango wana kende na yo kilelo osala ngai loto boyingo oyebisaka niki apres ngai nabondelo mpo na olela nini ya nzoto na nakraki neti nani mpo nga mobali loso opesa ngai nyonso to tosala nonga bien te na olingo kaka c'est que bolingo intérêt le zo muto intérêt ona so vérité nga mbala to pesa nga nyonso sanga bien te na olinga okaka na olinga mpo nayebi ke opesa nga osala na obi atosala bien te mais opesa nga mbongo na olinga okaka olingi eka mpo na mbongo non olingi eka mpo na intérêt mbongo avai munene yanga de jour ozwa yo mpe place obanda okende nosalaka bongo kasi onayebi se kolingi mpo na intérêt mbongo mpo na intérêt te bolingo etambola nani esiko siko na ndoya nanga ka buto vani masole si do salon je sais pas pede musu balinga ka sentiment azwa neka ba sentiment ouais pede salité te ki pede chanza lelo te nga ko linga tena linga mbali mombo e kaka nga la pesa ki mbongo simba te na yo ne yango ba musu bakabela bango basi pe mbongo basi na bango mususu wana ezala lisunga nga na mutu age ezala lisusu te ezana ba chele ezana pede mo si normal ezala lisusu te ba o bazala ba vie wana ndo ba mone ba fungwa mite donc nga na ye na nga osaka na nzoto na ngai ali na simi njana zongo pesi ngata sans fate ce que so nzoto zaki ba kota mystique net na banjeli kuna obeti makolo bananji tilemba esimba te so ka mbonga transport pesa ka mbonga transport so ala na jeep azio ka koto la jeep aketi go kala so pesa ka mbonga transport ya pamba lelo tokenda lisu ya fele te tokoma ya mbongo so oza yo fele ya kende tokenda lisu yo fele te siko OK bino pe pendant ba jeune bino des arrêts fête non boza na chambre et tout bokenda pe na ba caresse ba bilo ko la nyonso yo mambal bino mibale faut za na caresse ça fait ya na caresse on do caresse mobali ça oya lingi osa oya lingi et tout OK en tout cas pour ça ba tumusu ba bio ezaramba moko tanala na bokemba moko wa buzo banga na sala ngote kaba mo benga tunto ke mo tala la to sali lo sala rote baba mbal na caresse baba fio baba fi o ba aibi caresse faut ko yeba ko bimala mbal po a considérer que oui yete aibi que yi atana ke na mais yi kaka net biso to dans to sala jete mais babi za mi bali mususu ba bimaka na ba PD za ba auto ba science occulte ba mi balo ba za ba occultiste ba ngone motu ba science te mo tinda ba ngaka ba bimaka na ba PD eza ya solo to eza lokuta c'est vrai ou c'est archi faux donc eza mi bali mususu ba za ba science mais beaucoup plus mi balo ba za eza normal ba bimaka na ba PD mususu obete normal mobali normal neti Patrick nda telemi boye frère en Christ ane normal alobi ya boyine mwasi bika foka mobali PD on est dans boya na bamba lo bakaya msusu na sene na kosinga tambola kala muta vie na tambola ndeto tambola baninga ngato kutono totika la kutana bata science te mais monde za la ka ezaka bata kiska balinga bango po ninga bana na banda ki PD na ngamuta kisa linganga te muta kisa linganga te poani en tout cas normal de balinga yo nga bato normal po nini ka bakelinga ka PD basi bazana bango ba vrai chéri bazali mususu azani kana soif ba PD bimani kana ba PD donc alenda ni kana ba PD siko yo sani opekisa po nga beaucoup plus atinakuta na banzela o monaka na linga kasi bo amemi oti na ndaku na ye na linga garçon ma memanga ti na ndaku na ye na quartier 1 amemi nga ndaku ne to vandi nga moko na tune question nga bi otapenda mobali kitoko mbinga comme ne jires amemanga pa na ndaku na ye première fois tokutani mba so atali o bosilikilo o dévoiler na émission ba ebele boka ye moko première fois tokutana na ye tokutani pe kana quartier 1 habite so bi nini food market mo za quartier 1 tokutani wana pesa un peu numéro na ye oza 5000 francs ya crédit ka ya pa mala zongi danga pa bengisa nga tokutani pe suka na quartier 1 place yi to mona na ra to ti transport to ke ti na ndaku na ye sko etu zakili kola moto no tu na no mi tu na sko mtema nga bi mo mbalo kitoko boganga bino tout n'est pas nda ku ngabi sko yo lo nyo sala rolinga mapide nga to futa pe transport ko mala nda ku na
asomira masanga mais là ake pas camarade nae azui whisky moko ya whisky o melanda un peu no poka to ke to bimasu ngai yo na camarade sko nga tulinga bi sko yo ndoza sentiment no enza olingano ka ba PD o makala ba PD camarade no peut bito bimana na poko ayebi vi na o salaka aseki e bien riso mena expliquer za longue histoire mais na ko expliquer o kakanda expliquer ba mo nga nza boye na zwa déception ya ba fille ebele. Abina déception ba fille belé en plus déception ils ala kaka qui sont na sombi biloko libala au mona ka moi c'est ça zaki na mbanae oh donc abi et ça la melanga 3 fois 5e fois na zaki tchel donc 5e fois na zaki tchel zaki na mbane belé bena simanga so na bimi mo na pas abi na zo déception mbale beta ka biloko libala ko somba za li sécurité il faut dépasser pena ce que ça la mena tous les 4 filles abi na vanda na nyonga mabenga bi faut me linga PD to vanda na to concentrer nanu moi si n'est qu'au quitter des garçons n'est bien un bon garçon n'a pas de bougar ça bien anda kunae ala stable ce qu'on boye pourquoi moi so ina kaka e alinga za boy ba kaka ko balinga ko kaka muntu na boya ka epona nini tenga ya boya ka epona nini tenga mo ka to boya na biso ka ngamo na linga na sute na ndenga ko voyage no peso suba l'arte akendanga braza kokinake braza rumela makasi ayebisanga nike salizua oh obe bozani mbala akia salem sous 2 mois 3 mois ça la zoate zo na kutu eleko zo kuna mbali sous kutu bo komine ko vivre nes ko mbala ki ça da 3 mois kuna ayebisinga nike oh non biloko langa na ko ezali na cheka de na rumela ngate no saka une semaine akendo kana ko kina so ngala na ya boye ba bisanga nike no alonga mais to so na WhatsApp Facebook tanda ko sola nae na talinga ka a découvrir yo ndengo za susu amona kyo asepele na ete ngwana kenda kinae c'est pas na tende asepele na makasi mtano tinga ba mbona mpesa chaque temps mbongo lia atuna mpesa mtalingiote te mutu so alingiote ndelo mbona mpesa chaque temps bakamala kutu ba okamo once kuna za bon marché wana za kuna siège ba PD once kuna za bon marché atindela ngambongo chaque jour lia ana yo ebisenya bisinga niki oh non ringa mna préféré na ngai vi na ngai za pa na braza mais so lingo yo saninga sinyo to vanda ka biso mbana tindela yo billet na sombelo nini oya na betel ba copine na biara ko kete ala mtu nsu ndozo na vele moko makuna ko so bisala salo za ndeko te olala wapi enala likola flave na ndenyo kende te. Oh, ma vieille. Voilà, donc c'est une petite histoire. Il y a Henri Ngonda. Maintenant, Lelo, au biosa sunumbalite. Tika no kayo moko. Lembi vieux tondeni. Toba uzwali sute. Komi muswamba toni. Oh, bon ça mbalite c'est que comme muswamba. Eh bien, mutu muswamba mbalite ma on vivre bien ko le kala mutu za mubali. Vivre ndeni yoko yo mobali ntapesa kombongo po lata bola kama kutu olati bien bo esko ozo ndeni relation mse zate ke boza mwasi nombalite ana relation mso alinga se plana yo boso la boza no mibali ponga ba relation ngana zala bona na kanga mala ba relation papa mate supposanga mona pas sungio ye peso azanga pe na pesa yi kena za la relation mo pesi mkongo na tongi yo boso na zangi lobi ya talinga ke beta liso na resimba to sa elotin oui ezate ke pozwa ozali kolopete fo za mbalite faut en balle donc tout le monde a en balle mais vous avez les voilà numéro de téléphone pour la bande de cognos sur Hollande biso surtout bato balinga nde molobit c'est pelane kana ba PD ya linga na eka betane na ba PD eza lango pe ndenge na sentiment na yende tinda ke bo musu pa linga ka azala ba camarade ba PD musu pe moi na mobilité mais azala kana ba camarade ba PD oyebi oyebi beaucoup na ba camarade fia tout le monde na PD na tambula na kana ba fi. Oui. Numéro de téléphone est plus 243 85 87 790 plus 243 85 87 790. Voilà numéro nayo mais batu ba olelande oza en WhatsApp te nga batu musu ba okomela nga beti masengo to sepe na Henri ça kitoko azolo ba bien et surtout lelo so la ti mama babili kama mpende à la télévision kilota mon coup c'est babichu na baby rebo ko ça sikoyo bozo na WhatsApp te nebite Henri ça téléphone WhatsApp te ba oto yiba e téléphone na azaka na téléphone moko muki ate sim bon ben un appel normal oh c'est peli na Henri obi ke Henri de kata na Western Union zwa code yango yo
hein somba chombo to le kata soki na Lambert de Paris oh hein la mado pichuna la joie betanga ma tour ba côté kuna masenguleka kuna et donc moko leki moi kuno zui pe moi fei et ça la rappelle bien Henri Ngonda somba chombo bo bando solo la bino na ba WhatsApp ba réseaux sociaux donc network nyonso voilà Henri Ngonda bande son numéro après ba musu bazui ngote mais papa Dave a aidé biso ata un numéro dans Mupanzi pour battre musu ba ko za lango te soit quand des alara muta mon ngo déjà ça affiché pas benga OK numéro nanga est plus 243 85 numéro nanga de téléphone est plus 243 85 87 790 plus 243 85 87 790 numéro nanga yango wana oyo benga nga azwanga Henri Ngonda dans appel normal ba ocho yibanga téléphone na rompo na uté batanga ba yibanga téléphone pour le moment na WhatsApp non c'est la WhatsApp peut-être beaucoup mon na photo na WhatsApp mais au koma boye au mona ba vie bimara donc eza mo musika makasi pour na kota sur WhatsApp te o aza pour ça on benga appel normal. Ok, merci à 100% Henri. Au bengue qu'on appelle normal aux oyer, so tindele quelque chose et ça là est bien ma casse sur son pechombo. On a vraiment beaucoup développé bien quand n'engez à la WhatsApp. Merci beaucoup Henri Ngonda pour la bande de connaissances pour la n'a pas poto que na sous émission. Mais au besoin na batum so ba le bien. So qui pédase à bien. Mi bali mususu donc à cause de les sous bandate ça est solo. Oh. Ezaka nini stratégie to koyeba love to kotia mobile à l'aise to ndeni te ya stratégie te ezaka de façon que eza mutu mususu wana mwasi oviva pina PD mais façon mwasi na sala kuna ndako ya ndenge monte na wana façon nini te wa solo bi bongo seke yango mona yango yo siliki na siliki makasi to longo aïe ndi zuwa makasi la lobi la ngai la sanyu eza mususu mwasi na ndako moi eza beaucoup plus abasi ayebinde basala mbali te yango mona mobali akimana kenda na libanda sisi ba posa kuna ozonga na obi ke ba PD ba balusa mbali bien non lo ba kuté to suka kawana to keni nango po ba to landa biso ba comprendre émission mikolo ba mi qui était s'il vous plaît please bolongola bana donc émission mikolo parce que continuer pendant chambre pour sentir pena oui te okoka te donc il faut bando benga kaka donc il faut bando benga yango mo isko ba PD ba koma ngana fa to bima pe mbongo ngana fa to bima mbopo o chama el nyonso tuna mbe donc de fallait loba non o chama el nyonso do ya mo si mususu ay donc oza mbali ndako moko ebi kareste belo te mala mbali na do ba bilo moko ya bongo ba tuna mobali yo linga ande no linga ande o tuna mobali mon c'est ça. Voilà. Donc retourner au lingara ndenge mutazo expliquer yo après sikoyo let's nga Henri Ngonda bona ebi na maramba chambre belé vokasi maramba chambre ala mona mukebo akati on sait que yo combo la chambre est bien nga sona kombo yo chambre pour mona pousser loba mwana coach au baby c'est so ta kanda kuna msumi balé VIP pour mona pousser passe en rue à beba mona mukime ebi mi baka mukolenga na mikolo na beba la ndeli kambolo basi te na beba te eza ko yeba trop donc to yeba nde trop yango sala biso bon donc to yeba trop donc biso nza boto donc to yebi na yebi ndenge na kalmara donc penia moko la monka te za munene muke na yebi na yebi ke on eza bo fe sa bo nza bo fe sala bo po miso za lobi mine no muno ni nis no eza muke o muna bwaki no yo nga Henri Ngonda jamais on traite nango comment bakisi o tona ba kisi mo ba pesa biso hôpital au fele naza on coûte belle dans ndako na ba préservatif ba pesa biso hôpital kisi wana tiko ngo ba mbali za roi will o tie na peni na soka kama mobali wa so na sida article le verser loté en soit fait ici là donc nini mo kozongi muke una ka komi na elo na rekonda bwendeni will wana oza normal au monde pene oza dans mobali penza mais ça normal te sida ou affection oui wana so na tie kaka so nani oui la kisi eza kisi kisi ya kindo kito kite eza oui pene eza kisi normal pas papi de so ko mobali o pakoli yango na nis donc kisi wana so ki mobali na sida ou na infection ce qui a bimina en bois qu'il a ôté en plus et l'eau n'est que lemba au moins la commune on cocaté on cocalange sauté tout ça la lobby c'est que ça maladie
On a déjà comprendre éviter on va mutamala on m'a quand comme ngabi yo penzo ko kana o teva na desina sanini na comprendre ba oui donc c'est bien perception hôpital ce que préservatif fait ça pour na ko mi batela. OK. Merci beaucoup Henri Ngonda. Merci na ba fan bolandi biso bambo to pesi na banani parce que to comme déjà na sous émission. Ouais bambo to na pesi na ba copine na ngai nyonso tout bozé belé so na bina tanga kombo et pesa zua na pesi ka ba on surtout ba bien ringonda do ba copine na ngai nyonso tout ba mbote belé ba ndeko na famille ngonda mobima na pesi bino ba mbote na lela bino fort. Merci beaucoup Henri Ngonda. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs, à tous les fans de Betty Masengu, des Queen, la star, Betty Masengu, la journaliste internationale. En tout cas, je vous aime beaucoup. I love you so much. Hein? Je vous aime mes fans. En tout cas, vous êtes très nombreux. Vous étiez très nombreux à nous suivre. En tout cas, merci pour l'attention particulière. Merci pour vos soutiens. C'était là Henri Ngonda. Apesi numéro na téléphone ce que bon peut afficher boko bengae anytime azalaka nae vraiment disponible so bo bengi boko zoyer boko solo là très bien o ezaki deuxième partie na biso émission to ke na okana ba partie troisième pe ko ya quatrième pe ko ya et donc o ezana nous deuxième partie bolanda ki déjà première partie émission on se deuxième partie boyo kisko ma solo musuto koti suna kati wana donc c'est qui to ko makasi. Merci beaucoup à Patrick Nzenga, merci beaucoup déjà na staff ya Moro awana Lemba donc na Kadogo, merci na Gilit, merci na l'ingénieur Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Un grand merci aussi à ma grande sœur chérie, hein, donc l'hymne national, la joie Amado Pichuna depuis Paris, donc la joie Amado Pichuna, la fille de chance. Merci beaucoup déjà champion Kayembe Noro Bana. On se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, Africa Promo 243, Canal Future One. Donc abonnez-vous dans toutes les 3 chaînes YouTube. Vous ne serez jamais déçu parce que Betty Masengu na lobaka wake on wake donc qui salue na qui salue. Voilà, merci beaucoup, je vous aime beaucoup, prenez bien soin de vous, au revoir, à plus.